Capage TV. Capage TV. Mais avant Akoufa, et ça, il y a 2 mois si je ne me trompe pas, ça qui SOS pour naï. Ok, au Monaki Europé. Dans Monaki Europé, dans un groupe nango, ça qui mama top. Ok. Oui, à 5 qui aide SOS, va soutenir Tcheko na maladie. Ok. Ceux qui te soulignent moutou, c'est pas la peine. Yo les canaux TV wa mona ko pesa ki osala ki boy. Ok. Eza loro mo bo sala na ka mutu aza na urgence. A belem so se sunya ta na kisi. Ouais. Parce que so bo aider mutu na kisi faut bo na TV bo ba ke to sunga ki e na lo bango devant Nzambe. Ouais. Mutu afinga roza pire ngate tina okufa. Ata liwa na écouter lié na makona nga. Non sauter na roelé te no le. Sika boy. Je te jure devant mon Dieu. Na mutu maboke makasi. Ah oui. Maboke ngaliema. Oh, ata kutu maboke takinga. Ata maboke takinga. Oh, ya. Sitia. Oh, tika boy. Omuna musolo epesi nga ata valeur. Maboke bodo. Oh, ata maboke bozele lombe. Tala. Ata maboke fisto sai. Ata maboke sobe. Etala, mais toke na maboke tito sisa. On dirait va faire maboke ba dimne biso te. Ma dirait ba dimne ba comprendre que toi rappli OK bango. Yango nde to aka wana. Eh. Bébé, fais ma boque boy. Fais ma boque le roi Cardozo 1000 esprits. Sika boy. Fais ma boque le roi princesse Ilou Star Coquette ça. Somo. Non, c'est que waouh. So va que théâtre ça là ba parti pris, non c'est faux. Parce que bâton va tourner pas na biso ba ngwana ka ba kende pas Belvi et pas Mams Bekam, ba kendara. Mais il faut savoir une chose. Mutu na mutu na batu na yi. OK. Ouais, tanti mne boko. Mais il y a un fait Akoyo. Interprété. Maman na kabe motemeli matola Paulo. Nzamba barsa. Na yo miso. Na yo manzemba fait na kangi misu. Somo. Kina balela. Papa on vient ça acoustique na décembre faut tiens. Et ça bien. Lo bakina ngana zela ya cause interne. Toka te miso pardon, je le cherche. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé,
trouvons sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama kapashi. Yo poza. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga série eza makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bakeko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapashi, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Sous le haut patronage de son Excellence Madame Antoinette Kipulu Kabenga, ministre nationale de la formation professionnelle, avec l'appui du ministère de la Jeunesse et du Conseil national de la Jeunesse, l'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique, IPGA, organise une spéciale collation de grade de la 20e, 21e et 22e promotion avec prestation de serment de gastronome de deuxième ordre couplée à une journée dînatoire de la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs. Ce 27 août à l'esplanade du Musée national de la République démocratique du Congo. Journée dînatoire avec représentation 11 grandes anciennes provinces de la République démocratique du Congo. Participation frais $20 américains pour manger jusqu'à fatiguer de 15h jusqu'à l'aube. Journée dînatoire, événement à guichet fermé. Point de vente billets. Salon Atia R sur Itagamouchi 24. Maison d'habillement Valpadi sur Rond-Point Super Lemba. Fast food chez Maître Tomate sur Mouchi. Restaurant Catalogue Plus sur Avenue de l'Enseignement. Chez Nana Bodoga. Clinique Mode Mami Silou. Binza Pigeon Avenue Mangengenge sur 24. Kermesse Le Millennium, stand numéro 49, commune de la Gombe. Pour tout contact 89 83 18 413 081 61 40 654. IPGA pour une conservation des hommes grâce à une meilleure nourriture. IPGA, veille à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. IPGA, une formation pour l'emploi et l'autonomisation durable. Kapashi Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir Olanda Bisso. Le lot on peut Libanda en tout cas. Boyebi Karata, tu as la galerie présidentielle, mais tu as la carte à Kinshasa. Un mois pour rappeler que ça Milinga, tu as invité la Bisso surprise. Boka moi. Botika Abino. Attends, Bobengi après une mission. Il faut vous appeler sans chaude.
ou bien ça sans froid ne baloba pour la roser la ko patienter pour yena papa chéri même moral. Merci d'avoir reçu Rolanda Bisso en tout cas, merci Bolinga Bisso, bozo s'abonner massivement, merci d'avoir partenaire Nyoson, bato Nyoson walo ba publicité l'équipe excusez-moi. Grâce à la publicité, on a la clarté à l'émission. On a posé, on a la carte, la courant, grâce à la sponsor. On a ceux qui m'ont dit la pub, bon réclamant, pour les pub à YouTube, vous comprenez. Et bon, ce qu'on peut dire, ceux qui aiment sous la bière, il y a une publicité. Tous les bon quand on a total arabe bilo ya bande ko na biso ba congolais publicité ba lexa ngote eza moyen pour na bango na ba chaîne eza suivi ba lexa ba message na bango pour pas teka ba produit na bango boko lo ba teka pa chez leki cha bango na simate pour ça tozi ba publicité na to cha na sima bo talate bo zape ya to cha ngone bande pour na ni ko sunga bande ko ba na besoin ya ko teka bilo ko na bango voilà ba occupé mongongo non déjà. Merci non Landoté bébé. So ma dé c'est belle comme nous qui ensemble. Baxa. OK ndawa. Voilà mon boulot de chou. Yora kenda nango. En tout cas, voilà mon lima fromage. Bonne santé. Par la grâce de Dieu qui tord. Bah tournage ça va hein. Trop bien par la grâce de Dieu. Au traitarayo mo ba chaîne no ça va na mon niveau ça la promotion ba élément na yo pesa na bato ba landa biso ngote. OK, bah gros bisous na ba fan nyon surtout ba abonné tu à Kapachula TV. Vraiment. Le message ndeti kama malika bengo. Mais si malika manya obebi singa na obenga sinta Kapachula. Donc on est là, bah gros bisous à vous donc la cac. Moussala Kende, nous avons un partenaire, la chaîne Noyomo Kande. Bon, en fait, sponsor. Moussala Kende bien. Oui. Tu as un partenaire, na biso Libanda, malembe to kenoka kitoko. OK. Quand on a sangama ouais, to ko le kano ba keshe belete, ça to pesa li solo ya pakana biso Tcheko o akufaki. Oyeba ki e? Bon, en fait, na ebi Tcheko, mais surtout solo là na Tcheko na vie am sous deux fois kaka. OK. M sous deux fois kaka. À l'occasion il va tournage. Donc occasion pe ba tournage penza te poto tourner na été. OK. Biso nde tozala na tournage de passer en Anaveta Air France. Yesko ba yebana na Anaveta par rapport pe ba makam na bango. De Ayaka to se présenter, moi c'est Tcheko et tout. En tout cas to sola kitoko c'est comme si tu yebanaka. Na jour mususu pe to yaka kuta na nzela boye. Barcelone to solo la kitoko mais depuis là na mona elisouti. OK. On le vient na famille na epé na batnyo sur la théâtre. Bon, te présenter mes sincères condoléances na famille à Tcheko. Na ba collègue naye ba biso tout pour Feli parce qu'ils sont acteurs, as artistes et comédiens, as mutama boké le rôle nga. Donc cela veut dire to pour Feli. Ouais. Nzambe apesaka makasi quoi surtout na mwasi na ebana na mama na ye ko bat boka passe le roi bango bazate donc nzambe apesa binoka makasi siko na habité bozara aimons nous vivants na habité ba groupe oyo iza na batu ya ba théâtre ezalara ndepe bozara na mususu na ba partenaire na ba sponsor na bino to habité ndebo c'est gérard ndenge ni batu ya théâtre eza na classe moko oyo ezaela mususu classe oyo eza ba noble classe oyo batu bazanga to classe moyenne to comprendre te ba cotisation la bino zarande ni so mutorbela bon ba vidéo a Tcheko misusu batu ba monyo baza surpris mais batu ba englober ka batu théâtre so ba mité ma bien mais batu misusu ba mona ki te place obela na ebité bo se gérande ni bon en fait ndeti nga personnellement bon na ebité so za défaut na sutukaka likambo ese komi ozala na ba groupe na biso mais ala mingi ka so mutazu problème. OK. Vous comprenez? Basala va groupe on aime tous Monique Barcelone a comme une état critique. Tu vois? Ouais. Des groupe on est ça la mapona za sincère. Pour na bateau ba yeba ni makasi. Bon. Desina yeba ni makasi. Tcheko pa yeba ni makati mais Tcheko vraiment na ninga oyeba na ba bino ya ba mère bakata ya ba ne to lobela wana. Mais azaka ka artiste et comédien. C'est ça. Mais avant Akufa et ça li ba 2 mois si je me trompe pas. Basala ki SOS pour naï. OK. Au monaki en na monaki en open na kata groupe nango mutasala ki mama top. OK. Oui, asenga ki aide SOS ba soutenir Tcheko na maladie. OK. Ndibi so peto kama o Tcheko azobela. Oui, azobela boye na bonende to sutuka konda boye tout voilà.
basalaki o bakotisaki donc mama to babeta pena kelelo abetaka pena c'était bachape kate te bato bazali na bagroupe oyo batiaki sauf que ezala mpe makambo na biso neti privé en fait eza ndako na biso toya bacomédien na sens que soki tosungi mutu ce n'est pas la peine yoyo leka na TV wamonaki opesaki osalaki boye eza eloko mo bosala na ka mutu aza na urgence abele mosusu esungi ata na kisi parce so boyede mutu na kisi fo boyasu na TV bolobake te tosungaki ye. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe, nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prières, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver, nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020 Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. C'est juste à côté du pont d'Amercœur et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons, nous allons rencontrer les Seigneurs avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu Cynthia Kapash Outko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etika kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na bébé te posepela na poso na mikolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté.
turki nayebisa bino ya sika yango eye agence na bino ya kitoko Royal Travel Agency bokozala desite mpona kozwa biso eza nango na facilité Facebook na biso eza pe kaka Royal Travel Agency directement au beti et puis email na biso eza directement Royal Travel Agency 0d@gmail.com wana soko contacter agence na biso bokozala desite et puis to offre bino bamboka ya kitoko o bolingaka vraiment les voyages à votre portée. Tout avons touché Libino, Chypre, Turquie, Roumanie, Biélorussie et Canada. Agence Nabiso et son assurance il y a Kitoko. Bah on va solo la Kitoko, bah comment on a makambo il y a Kitoko. Vous venez et belé boya et belé selon il y a paka na paka. Ce que les comme mungwate tinya ba lobarawana agence Nabiso et za Kitoko makas Royal Travel Agency. Pour nous contacter Biso, adresse Nabiso c'est facile. Lié exactement de l'agence pour notre Monabiso directement na boulevard du 30 juin référence Equity Bank PCDC. Donc contactez Biso na numéro na Biso il y a agence et c'est 081 60 24 373 directement aux Biso contact on a bandeli pe yango batie arba affiché contactez agence Royal Travel Agency beaucoup à la décité et puis pour la surprise il y a que c'est Sabino là-bas on y sont étudiants au bani batanga na Chypre to soldé to bois qui a pour bois et c'est ma ramener so au cause à la décité agence Travel Agency kitoko ndengo wana diki bana ya Canada ba ko mbabino kitoko bomoni bakine bazo voyager direct ba comme na mboka poto na mindele Biélorussie boko sala wana boko seple et puis na kati ya Canada Turquie Chypre toi offre bino chiffre na prix ya moins cher na $1650 aussi si makamno nyonso. Non, ça n'a pas de sens. Dans ton seul groupe toche mkiana baki pesa ou soit batsungaye et tout voilà. Mais to sala te poto sa promotion mutu na mutu to yo sa baki vanta ke na chaki to sunga ki e non. Tant to edara mutu to beta to lote parce que mutu na tonga passe. Ouais. Voilà. Donc c'est important que surtout ça les groupes to chembon il faut to on a média. Poto yo sa nan ba juge. Te biso na théâtre papa ilombe na baba son ba tse so ba juge te. OK. Voilà, et on est to sala marana biso même to sala groupe ana mama top. Okay. Ok. Ouais. En tout cas, Mama Top, tu peux quand même. Avant que tu quoi coufa, donc 2 mois passés, Mama Top a salé de l'eau. Ok. Mais les gens disent que Batama Boké. Parce qu'on a qu'à battre ceux qui m'ont coufi. Non. Biso Mama Top a salé groupe, il y a SOS, il y a Tcheko 2 mois passés, si je ne me trompe pas. Ok. Pendant 2 mois, tu as un groupe. Tcheko, il y a coufa Mikolo. Cela veut dire, Mama Top a appris une information, a ok, passe à Kibo Mama, passe à collègue Nabiso. Habiter na muke ba balé ki bana na biso ba ozwa to c'est les SOS to ko tiki la tane de kolisungi. OK. Mais exactement ce qui est important tu es on a média donc. OK. En tout cas, tous les messages na biso en tout cas message déjà passé. Merci Barça pour l'éclaircissement. Et mais est-ce qu'on va poison un peu comme on lika? Est-ce qu'on va vendre ni tombo liaka bien là parce pour qu'il n'a pas tourner vos arrandés ni. Bon en fait c'est ça. Au monde c'est quand poison nga kana komba poison tena na kanda papa biso kufili wa Tcheko. Donc Tcheko kufili wa papa biso. Na papa biso laisser poison. Ah OK, nayebi. Ce n'est pas dit que dans le Bible pourquoi. Poison kana théâtre té. Mon papa était pasteur. Ba ninga ne ba pasteur mon poison. Tu vois? Donc là qui c'est que ba comédien ne mutu ba tela ba tu ba poison non. Tu rappelles ba problème en famille? Ba poison qui nous occupe là il faut savoir comme ma casse surtout ya kindoki wana ba poison qui nous occupe dans la vie lelo so yebinza mbete oyelorote ozo comprendre ba biso ba Barcelone bono biso biso makamsu to kutana na pe ba vie parce que c'est important te fone na TV na bandosa SOS o beli be maladie mo tellement sur na nzambe na yo nzamba ba boti na yo na yebi ke no sambela na obika. Est-ce que tout le monde a la vie de prière? Donc biso to kendaka ba veille to ke ko lala na bana na biso ya mikie na veille malili. Est-ce que tout le monde peut bimaka ba heure na ba 22h à ke veille zo na 5h na moane ya mukie? To tambola ka to za ba te belé mais to na niveau spirituel mon côté. C'est ça. Et ça na attaque musu ba koko beta sinta pa edendi ba beti la luma le bezuie. Et na attaque musu ba koko beta chocho opérationnel CG. Ezuite dendi et ba Barcelone ezuinga poani muna mutana dimanche sola na nzambe ni. Ozomona mokile ko marambe belé donc ce n'est pas la peine yolba ke Tcheko zui poison na théâtre net wana en tout cas
nako confirmer yango te pe na bo yango te po na bi ba bato nini ya fréquenta te ozo comprendre mais ezaka ate na théâtre avec poisson kindokeza sida kindokeza maladie nyonso exista na normal na kindoki pe sata pe a perfectionner moi kotoana bokokona ba comédien et muso ba comédien pe ba poisson na bango été tellement que la réputation batango ma boke comme roi lipa mateko fele donc et que vera bon c'est pas bien vraiment ouais. Mais est-ce que yomoko na ba réflexion na yomoko et comment salon ndenge nini peut-être ngotala ba liwa ya bande copie ko sila ya batu misusu na kati ya maboke po batu misusu maboke te ba kana mta te maboke te na mta maboke makasi ah oui maboke ngaliema oh ata ko tu maboke tatinga ata maboke tatinga oh ya Sitia oh omona nga musolo epesi nga valeur ata maboke bodo oh ata maboke bozile lombe tala ata maboke fisto sai ata maboke sobe etala bebe tokena ngo boti tosisa maboke kalunga ata maboke ya bui en tout cas maboke ida bebe nga musolo epesi nga valeur vraiment attention nazaki bula soki bula ki bula na ki tshela ne komisanga la bandenge nyoso to na za reconnaissance vraiment pour ne bi ka patsa ki ndumba ne komisanga boy tout monde ba mère belé ba sala ki bula lelo poser to ko ba ko envier bango so ba sala ta ba dinga ba ko ba dimension na te nga théâtre na ngane muté tinda ke e mususu lali no pongi me mutu mo azanga kimia pona yo ah c'est ça mutu mo azanga kimia do présence ne ko ba ko do présence à site capable indisposable mutu mo ba boy do so monica site beti mesa non azo tika te ndenge nini oyebi ete bo swana te bo monana te bo welele lote parce que ezala déjà bangolu na ba onction na ba grâce ouais donc eloko esalinga ke non nazalelo nomi Barcelone maman formidable la maman des barques souka te ata maboke cheko to sango non c'est vérité. En tout cas, on bête dans tolo. Ce que bato ba on dirait va faire ma boke ba dimne biso te. Ma dirait ba dimne ba comprendre que tu as rappelé OK bango. Yango nde to aka wana. Eh bébé fais ma boke boy. Fais ma boke le roi Cardozo mille esprits. Sika boy. Fais ma boke le roi princesse Ilou Star coquette ça. Somo. Non, c'est que waouh. OK na parce que vimo ma boke ma race roi Belleville Kandi la patronne. Na sur le restaurant. Na kendete. Hey, fais ma boque moi le roi Beka mams de nous. Somme. Si la bissale. Bonne guérison. Aujourd'hui que je fais moi ma boque le roi Irsil Pechanga. Somme. Tu dois pas faire ma boque. Tika boy. Ma boque ngaliema. Ma boque tcheko. Oh ya ya. Donc fisto ça c'est pena longo le lokwana kitoko hein. Eh non, yebi totana comme ma banana ma verona. Non yebi so fisto, il a la patronne. On a vu nanga. Et vu nanga pour changa ba cop mo boque pendo super l'art. Tika boy. Oui. Fisto ko tana nda funga. Eh, fisto ça benga nga penda ba 0 heure petit nanga. Tamo eza photo. Lobi na 6 heures bien peko. Mais ba critiquer moi muke ba bi ninga lobi ke ma boke pakacheko pe à sonam. Et ça peut s'ouvrir vraiment bon on est à quitter ba tournage penza. Bon en fait, parce que quand même ma baby place ya banda comme minimiser en côté. Bon en fait mutu na ndengene. OK. Donc on a attaqué pour toi on a besoin de condamner. Donc critiquer pour toi on a besoin de critiquer. Chérie, na koki ko ça ma boke lelo na gagné un petit rien et comme singa Barcelone. OK. Mais à partir ma boke donc grâce à ma boke yango et puis singa cop moko boy. Na se retrouver na cop wana o ma boke pe singa. Na ko balancer na hôtel te tournage pe maintenant nous na concentrer awa. Pour nous on a vite au Lukambongo. Peut-être il y a le contexte wana que non. Quand on y a comme ça là et fongole léger par rapport à ma boke. Net nga na mona normal. OK. A fini ma boke te parce que fiston c'est ça ko finga ma boke to sino te mro ma boke ma case. OK. Peut-être ça les différences wana. Biso ba congolais trop on a pour ma compréhension. Oui ben ouais. On a yé bango tenga mo zairens. Encore ba zaid. Eh. Donc ba na problème à compréhension. On s'attend muto ta na ma douceur zo la mutu ndenge ninga. Pas pe sa critique. Yebisanga tout ça les somme tu kasi maintenant c'est ça li bon mato ça il est trop le kana TV afina maboki c'est ça tout ça on est na lobaka ba maele ya to na différence ba maele netinga na razoba tika boy pona kena université te na kena na kata
On m'a dit que zoba n'a par rapport mais n'a pas diplôme. Parce que elle n'a pas zoba mais sous soit troisième des humanités va commater. Est-ce qu'on a une différence qui est zoba wana? Donc tout le monde doit comprendre dans qui l'état. Parce que biso doit comprendre n'a pas intellectuel mais des 6. OK. Il va challenger le job. Parce que monde mususu pas c'est lycée université, alors comprendre n'a pas intellectuel. Parce que biso ce qu'on tout aux attentes moi compréhension muke poto lycée le wana tout pour la ministre soto bilo bito zonga classe. Parce qu'on a un diplôme comme à 4e, peut-être des gars compréhension basse. C'est ça. Baza bandoki. Bino aussi temps ko s'améliorer à Barça, aussi temps ko po bandi pekala. Ouais. Aussi temps ko s'améliorer mais ayé les moboké à l'élo, théâtre à l'élo, saturation, muta habité hôtelier kabo. Ah petite sœur na oza kitoko ya na memayo. Est-ce que yango pena mute bomi pe banzonzing to kanenge combattant yande bahambo ekufa. Bongo biso to beta concert na poto pour combattre telemela maboke. Sikabwe. Biso ça la théâtre na biso to communiquer ba fan na biso à partir de YouTube. Neti Cynthia yo ko beta concert pour cette émission. Et on va na podium na Zénith pour présenter émission to ndeni. Vous comprendre? Le problème c'est quoi? Muna muta na vision na ye. Ba biso o ba benga biso bandumba biso mututero bebisa maboke. Ba vandi ba benga bino bandumba. Somo. Oui, biso ba benga biso bandumba na théâtre. Parce qu'on a vu si ko le ba comprendre que te basé bandumba te. To zeni na âge de puberté. Siko concert c'est zonga ki. Tena sosinine. Na vie opesa mutu chance. Mutu tu a mérité chance. OK. Na bano roko lo kotana nzele msusu apene lo mobo akoko ko apporter un plus. To kanga ba talent bana te. OK. Okoko kutapena mwana mwa sala pe théâtre te. Mais on sa filme mobo otala ke mwana yebo jouer te mais profil na ngesenga ye. OK. Okoki ko orienter hôtelier hôtel. Ba parmi bano ba pia makambo. Ah. Oui. Ba ta par hasard wana. Ba par hasard wana o senti pena ba péché ke ibini botikali. OK. Pour Dieu, théâtre ko za satirer te yebandelo ko sala. Yebandelo ko sala. Parce que tant au sala théâtre o sa sko nini. Ah c'est ça. Présence ya bano boya sika indisposé biso batuto akalate. Ouais. Biso to ra okuta ba irsid ba pechanga ba irsid pechanga ba sila ba belle vie banani. Biso pe to s'imposa mais bara bango. OK. Biso pe to biso na ndenge na biso. Pour place ku batikela ba tu souter. Parce que bano pe ba oya ceux qui pe ba bundi ba comme ba ozape ka bango. Yonde sko bino de artiste ngo ya kalabo ba maramni bo sala. C'est ça. Vraiment. Donc eh bien Barça, ba citation ba na pe boka na mama banga. O boka makasi. Boka na no En tout cas ba gros bisous. Ba gros bisous nga. Na bela dinga la patrona. Mutatini moi Zara oyo. Ah kitoko, ça le bien. Ba gros bisous. La partenaire officielle, Tantine Esther Lebe depuis Allemagne. Mutatini ba vesto. Sikabo, pour rappeler na la jaquette. Eh, asalo kitoko. Non, yebiso pas ti mon côté. Sikabo. Ba boy mais ba couleur différente à 12. Merci Tantine Esther Lebe kayoka. On appelle si Joël Kena motema patu mal ba camarade nanga. Ba tu pena ba zongi singa sala sport ba biyo il faut konda. Eh mais la mono dimie. Mama ko lo ba boyete non. Te mais la mono dimie, jo monite. Mama no yebiso ko di. Titi pondo komaki. Mama no iso tali bumu na vandi libumu evandi. Donc no yebiso Joël Kena patu mal ba gros bisous à vous. Charmante Tibundu le mère doublé maman marraine yeux. Ba gros bisous place aux ala ba père na ba Chloé bino tout ba gros bisous na bino to so la mke na ozongela ba tu comprenez mon émotion. Classique c'est nga ba mingi. Ah ma casse comprendre. Oui. Barça, toi qui est vraiment qui toque en émission et ça l'a peu bien mais balobi bino mo pe ba tu théâtre beaucoup m'appelle dans mon groupe. Boza battu sous so monique succès silié beaucoup mo ponana. Est-ce qu'il y a un peu ça parmi les sous ba NP kota na kati ya batu ya ba théâtre té. Au moins à Barcelone à Ponica ba oya ye batu là sous ba tourner pas Barça pas Belleville ba tourner té ba ta Belleville et pas ici ba tourner té on dirait ba guerre on a peu il y a un peu comment on l'a sous ko ça que théâtre peu comme moi bilinga. Bon en fait on va parti pris ba comédie ba no ebelé. So ba bi que théâtre ça la ba parti pris non ba c'est faux. Parce que on va tourner pas na biso ba ngwana ka ba kende pas Belleville et pas Mams Beckham ba kendara.
Mais il faut savoir une chose. Mutuna na batunae. OK. Mutuna vie na batune wana na oniye yangoti. Omoninga atana kangi misubo so casting mombo. Na mona Cardozo, na mona princesse, na mona coquette, na mona mimika bongo, na mona nani. Omona na ndisi mama banga. Na hésiter te batunanga. Obona wanga na bango na TV ke batunanga te. Na ebite ke mille esprit Cardozo za kamana. Princesse ba coquette ba tutu ba Jérémy Chabani ba décopo nini baza batunanga balalu maleba ba chocho to privilégié non nous peut o baza biso. OK à cause de Taliban. OK so talibé belle vie arana batuna ye o ezake batune privé ngate. OK tu vois avec que Barça za petite sœur allez ki nanga so esengi koto yo no benga Barcelone a joué mais elle n'est pas obligée au benganga Ernios. OK. Non non. Moi si j'ai mes affaires à moi. Soit tali que tu n'as pas na bana on a bien encadraka. O me faut fou la banet. Ma bezapi. Si la pe ana batuna ye wana na oyebi so ba part de choses. Des bongo hein. Azana bana ne oyebi que théâtre Barcelone a joué mais moi na o fa zalaka. Bino ba fan ba ponela bino te. Ba fan ba ina fan to signer contrat c'est la casting. Barcelone yete. Soki na bengi fana na yo jouer lenga yo ko. SST Cardozo te mikolo aleki mingi. Soki soko na bengi fana na ba Cardozo aleki mingi ba pied rôle la Cardozo yo ko sala. Avant le babonga ta non il faut soko za na Angola futi biyo ye aba pe so rôle. C'est pas les saber ba fan. Après du monopole au peki sabatu yete. Ezape biso mo ndé to pesa ba monopole na ba fan bo so na boni. C'est ça. De lo so mo ndé ba comme au Cabo na majorité ba fan. Olanda to banana na ba fan te biso moko. Tonga na zuma ma pale na na komo beta fan kati. O mekati fan oyo lobeza o to beta na eti. Mais alors le ko autrement à protéger mon tunaï. Si. Yo kasi yo ndoza bo sinta fan mo bo solane bien. Est-ce que c'est important beta ma sola mania? Jamais. Pour faire quoi? Ngele kate. Ce que tongo beta lié. Yo so bo beba na mania. Bo fan na nem to. Abete maramba solo. Abete maramba solo. Abete maramba solo poani. Po yo camarade mutu a ouvrir les portes. Dans bas à l'esprit wenge. Donc on est bien Barça. Donc même si on colo pose un plateau tant qu'on a une vidéo en Pakadjani Fai pour battre super comme bala na bango ah ouais bagesho banani tout le monde a pena libala les a pena posé mais mingi bande qu'on a biso ndeti ba de Londres tout temps ba comme on entend comme ba parlanga on a se ça bien pour ma beza te pour comment ozaki kuna boye yo za l'intellectuel voilà comment on a pena que ma bala penza oyo zo kendaka kuna mingi zo za moi na ba turbulence okolo ba ni oh ba miseke bilo libando ebite pas moi Dieu m'attend parler Nathalie ngote au talent au comprendre mais y na aucun na question pour quand même opé sa opinion par rapport à la relation amoureuse au to kutana na lango est-ce que bolingo feza la kaka bo fandi ebele mingi boyebani to ce qui peut la mususu contribution à aider mobali à partir en mboka libanda il faut moi bolingo pe kuba entre moi si na mobali to kabola na onté. Bon, en fait pour nanga bolingo ezala nous compréhension. OK. Vous comprenez? Muto nyoso tonga na bolingo muna muto na intérêt na ye. Yana basi pe ebele mobali aboti si azu mukanda afini mobali. Basa mitema bébé waza. Ouais. Ndé mo pe na mibala mitema bébé wazali. Neti ka ya jani soki moi sine obenga na et ça moi passe hein. Parce que ndé to yo kaka ba makambo kala kala mso ya jani pas misa mo mke pour moi ça kota poto. Si je me trompe pas. Elle a yango na kakien. La brine non? Oui. Ndé mo c'est jani. Na mo na bolo ba TikTok. Yene mtache moi bilo libana. Aboki mobile. Yemo mta filmer. Ya jani mo filmer ki. Ma ouais. Avanda. Si on est habité hein. Mais faut jusqu'à place. Bon en fait bébé nyonso komela la na vie to senga nzambe merci. Ya to loba art sans caméra. Au monde tinga nyonso komela mutu na vie faut senga nzambe merci. Peut-être ezala choc pour na ejani. Ouais. Ba ebelo ni nzamba panzeli bango te. OK. Vous comprenez? So moni moi ça comme na niveau zo biloka mobile ko boka libanda se kazu da mobile mususu. Peut-être après comme bongo e baneda mike mususu mobile aza ko résister kaka. Ça moni trop c'est trop na boire kaka. Ya jana mobile grand frère nanga ba bon courage poto ezala na biso poto ezala mboka na biso ba congolais te oh tika boyo jika zana bon so poto ezala mboka ba mindeleti biso ne tokendaka
kovanda mais ezala mboka na biso mboka na biso ya Congo yajani il y a des gens au bagane ba vie na bakini ceux qui peut porter simbité on rentre aux zongi na mboka na yo il y a beaucoup de gens na kini ba vivre peu mieux que les capé batu mususu ebele ozo comprendre et na mutu mususu na so betele que l'histoire poto ko bambata mbata pour après so pe ba raison na yo mais ce que Monique ovanda kuna nzamba osala yo a mobali bunda et simba la brune peut te tenir hier regarder pour te ebi cause nini on peut s'allier à beta bongote pour pas condamner mbala morote pour be moi ça bois que l'homme biloko libanda c'est que il y a des gens qui les jani ma pour bois que libanda il faut savoir et bandaki ndenge nini et ceux qui pe ndenge nini en tout cas ba courage na bino na muto ozora position na kana bino na kata ngole lote quand il est trop fort vraiment mais conseil pena et cotisco autant la émission paraloï oui paraloï totalité à salini nenga donc moi ça m'assoit ku yo tali ngote wala so ebi ngote kosi et tout na nini natalité mais tozala ki na tournage baolo bake miso moko inje indi na bena otala ngome na quantité OK c'est ça non biso tozala na bata on sur YouTube tondo mona biso boy OK tournage j'aime sur 9h te me bino bo kembaka bo si c'est sur 19h na ko changer bilamba tango ya ozokipe na makambu na yo ozala ta émission te voir OK mais ça c'est l'émission direct ndesi to sindelinga mo lien maman na koti mais kokota YouTube na bando luka pakalo lo benini masoko zongi c'est voilà lou la sala actualité c'est ya chocho opérationnel nda sala ngo OK ya chocho nzambe nango kitoko mais ezay peka kenda izonga mais na yo kasi yango baba frère babongisa pakalowi a para maswako pareil c'est ça yemta simba c'est pareil yemta simba libala maswako makasi donc quel que soit problème il y a Louis maramnyo se zawe en TVT c'est ça to sala déjà famille oyo lo beloro moko boy o lobby pona kanda mais etikali mutu na mutema wa bossa na te devant la télé ko loba déjà que akna kengela ki loinda kengela ki pas maswako paralo kengela maswako oh tu vas non Olowi danzimite parle à vos santé c'est ça avant Christ parle à terre biso kenga moso masoko poani c'est ça wana mwana yo ya simbi na libala c'est ça mais ndinga na masoko lela pakalo ibo bongisa kaka babi pakana ye penza ya kati bali esika moko balala esika moko babongisa ela bakamususu ya bandeko no inutile lo babongisa c'est ça siko po ni pe ba gérance ya maboke et comment na YouTube na comprendre un peu no oui ko ba journaliste ba kota YouTube kota journaliste ba ko simba micro na comprendre depuis ka comme théâtre pas moi la luna théâtre mais la luna micro chaîne na YouTube depuis wana ka ba ko ba compte à rendre bon ça bongote na théâtre et baby te ya ezanet basinta capable total on ba Congo web si na ba Africa TV Congo web bino o santi film bo to fana na ba parler total basinta na ba Congo web o to be film bo ya mwindu akanga ba torsade ba ya oyebi penza oh ça va parce que bino ne ba comprendre cop na bino c'est ça parce que comporter ba mercenaire ba koti trop ne musale profite c'est ça tout ça c'est la chaîne YouTube nzala e bate bana lobi ba olia nini na fina kaka ba kota bon on va vivre musale mais bon on va comment peka ba pire bino bon malheureusement na lo bango devant nzambe ouais muto afinga rosa pire ngate tina okufa on comprend parce que muto ozo monopole ofinga na ba proche nanga c'est ça rosa pire ngate ata liwana écoute lié na makona nga non sauter na roelete na olek sikaboy je te jure devant mon Dieu si tu peux blesser quelqu'un on peut blesser muto qui monter ma passe ou éviter que blesser nani c'est ça ba blesser na bandoki lelo to seka lobi to éviter c'est ça ba blesser na bandoki on a bandoki na vie na nga ata ku feninga na sama kolo non sauter en tout cas je m'excuse peut-être na lobi mabe te lobi mabe te
peut-être alobi mabe moto ablessanga ata kufi na makolo na nga naosote non tia kufaka na ozona oto osenga pardon te bon avant kufaka so asengi pardon asenga na pardon ngada moto ablessenga na koza numéro no te na bloqué yo tolingani oui nga il faut na comprendre que moto alinganga te ozala mama na nga ozala yaya na nga ozala soki ki fianton tika boy je te jure devant mon Dieu n'existe pas on a téléphone na ngati si on a bloqué on a WhatsApp na comment kota surtout ça là-bas ami na Facebook partout tu seras bloqué pour na mon à côté parce que sur la loi admin na WhatsApp pour bon yena la loi talinga en plus nga so na beba ni non ça la loi que beba na nae la loi ne faut comprendre que tu na ko soigner mais par rapport à mère pour nga na ko pexer la loi que mutonga toi appelle ba fertilité et appelle ba tumsu ba kota appelle ba vie privée ndé na lo beso ba vie privée surtout ba vie privée voilà bata bongo na bandeli sous ata ba kufenga na makolo no sote le eloko wana nde basa square réalité ata na lola te ba biso ba bossa na ata na lola 4 ans bo na lo ba mutu to desanga to beba na nzambe pona bango tika bo ona ba yeso kota te yeso lo banga te o mutu révolté na lola ngati te seke yo lekinga mutu ya makasi te abase leki yo leki bébé tala niveau ata na continue felo boya te molimo na bango etelenga biso tozika biso tokomporte que to message na mode de vie oyo ye akota te oui eza pe pona ko éduquer bato ba yo sakana na lolo za teli felo za to za wapi c'est ça ça to reconnaître te po bato ba ko longwa alongwe na côté carrière akoti na mobali ya mutu akoti na bana mutu akoti na famille ya mutu donc légèreté wana voilà mais mingi pe bato bakoma s'adresser mingi na bato ba portera biso le mususu ba fan na biso yango pe comme guerre surtout bino bata théâtre bato bakoma déjà bino loko ba musicien wonde ba fan ba musicien ba déjà bato ndenge pe bakoma déjà bino bato maboke biso to likambo bébé na ba fan ndam na bango na ebité so ba botama mama moko trop mature non je vérité na ba master na ngandeti ba noncer lisanga mama liti mama la faveur camarade nangana to betane 13 ans qui amitié 13 ans à Bruxelles OK non ils sont en aucun jour quel que soit problème à comédie ngenginda akota abenga Barça ni ne kakuna asala ngote OK alors Barça monton c'est caillou natindelo mukie to soutenir yo fa na biso maram na bino tali biso te c'est ça même mana Nathalie Babela siblimba bon séjour to okuta no kala mingi te ozo comprendre ba Taylor la métier là on senti que nzamba tinela nga batumo le roi nga ponga ezala rare na kipavia mututé bongo bien tala ko tsama kamba pakalo ina tala ngote bongo bien o masoko lo bakina tala ngote o ya jani mosna bengani nzamba yo kana tala ngote totalité Dieu m'attend parler na tikalo ta vidéo na te pour dire que na s'intéresse na maramba bakuté yango wonde nzamba pambola yango moni pe na bandi gym na okonda rapide pas même un mois na part de 9 kilos likambuna mutu te ya votre ekota te euta mio me vanda te euta ya bakoka hey bébé nazo ko engagement makasi na vie na bakisa oti tournage na mutu pakaya bien donc wa ba fidèle on des anges bébé omoni ba mbelo roba air comme tchanga ba vana ba c'est ça oya to ebise bakangi moshi no kuna ba osale magode taliete il faut atuna nenga bongo mini kutata ba to ba mabenga moshi na yoki ngo bien c'est ça yo sakana le loro yo moko milingi ata kuto mama mo liva kabela ngama poto likola sex na mama eske na koka vieux na koka ba boti ndanga na zui kaka la mama na olata mais c'est côté ba eske ngana olata eske na kotika maman lela maman plaira pour dire que ouais ce qui maman Oliva kabela ko maman pote mais au sentir que nous désobéir c'est ça et sur la TV na kena baby sikuna sur mère ko ko mona c'est ça moto mso ko porter ngé le côté na via to benga ndumanga la maman na muta ko ba ke maman je vais pas se barque c'est tout maman je vais pas ça nzamba pesinga mwana mo ba luli tuna baby na singa neto ke kitoko tika boy abandi ngo abanda ta c'est la erni biso tu to kende bo Macron lo Judith Macron lo go barque à côté tika boy non ye biso makambo ça non préparer moral à moi
parce que ezaka ndeni so mutu lemusu bato bazalaka za chaîne na ye alingi na musu yo mpo osala bafilme to babilo mo abongo traita ndeni bon eyela mpe biso ezala mabe te nakokoza na chaîne anga mais so nazwi producteur alingi nasele filme ekota epa na ye ça ne me dérange pas tosolola idée topartage soki aza na histoire apesi todéveloppant tokomi filme tosali casting tosaleli ye produit na ye topesi ye biso ozwi moke na biso tokabwani ebo bagag namona ngo nango te bon en fait na préféré rater c'est trop dur na artiste et comédienne je peux faire tout gag nyonso tout eyaka na cadre ya mosala na biso ya maboke mais na se bazane trop na bafilme parce que tozala tout le temps bafilme eyeli ya biso temps bagag eza bilo mwa chocho boki boye chocho bagage ya bilo bakardo zo ba marie-jean bango bamaîtrise yango ngai pende nazala basé na filme nakokosala gag te mais so benga na gag nosala nanga mais de nga moko penda boye kokoma bagag te nokoka nanga te nde okoma boye so eza bato oyo koremercier kozala nai nde nakoma opena obi baseri mo pena naomonaka natikala nga nakota te loo mosu ata commerce ya bijou oyo kuna kote wana jete kota bijou mais motu moko eso te continue ojouer bien eza bien simba lelo mpe simba bon en fait bato baencourage anga baza ebele bamettre Blaise Beko coach olympique na Londres to tobandaki mpenza bayesanga te tomona lelo te komimona ya mokie te mitiaka mpenza continue kaka jo nanga moko mpe erka motianga fortifie nga moni nga na kokopekisa eloko oyo olingi te soki olingi eloko osala yango so omoni ke esala yango bi esala yango kotika te donc bato ebele banasilisanga na otangela bino wana bafortifie nga mama nanga moko kutu baboyaka na bango nasala théâtre mais lelo bapesanga raison elonga de mon cœur mama elonga je te sali bébé barke motianga bagros bisous donc voilà champagne bienga eza facile mpe kozala la femme au foyer mo mpo ozoke mosala eza facile bon ezaka selon ya disposition ya temps na yo ouais disposition ya temps na yo lelo ata kuna bakini a tokóma ye mosusu nga apesaka so naa na temps mpe nalambaka naa na mama na nga na mwana na nga me nalambaka ye mosusu tolambi biloko 4 repas tochecheche na babol oui et permettre maman ye mosusu balambaka ye mosusu fufu loso to bakangi eloko mais biloko ya na frigo ozo comprendre même ma soko za mwasi ya libala okoki kosorganize basamedi dimanche ezala bajour ya repos okoki olamba no biloko mobeka otondisi noka na frigo mobali ya gentil mpe okolamba semula lieti nasalelo impact te il faut lamba il faut yo memi de apotoir il faut koede mwasi ya lisumu te soki oreconnaître ke mwasi nanga kenda ya mosala mais asala mpe misala ndako alamba bongo kolamba ndeti na bapoto alamba semo na lutu moko ya libaya la mona ata mpo na yo moko olamba lieti vraiment Barça, vous avez déjà combien des années na relation na libala combien bon non beta ba relation na libala tu es ba biso te hein mais Oumeli, il y a une question dans la cima, mais Oumeli quand même. Oui, à qui Oumeli, mais c'est important, tout ça n'a pas. Ok. Na canal ou na glisser pe ka question, ba te belé ba mona ke et puis tu as des déceptions belé, biso ba tutoyer ba no mona za mapaka na yo, oza mta théâtre, oza YouTubeuse, TikTokeuse, ba ka o ba yeba na wana. To comment on ba problème belé na msino ba foyer na biso pona ni koyoka. Koyoka ba camarade vina yo na mbai na yo okoya ko exposer ngo expliquer moi mutu boye et bébé celui libala o geraka mahamna ondenge ni et surtout vie amoureuse bon en fait na vie foyer barake tout ça entouré na batama be OK na ba famille na biso non eza binemi na biso et liboso sont nos propres familles ouais surtout ça ceux qui écoutent propre famille même si nous attend betele te bon copine ni na betele toza bato oui na kokoza pe na problème mo makoko telelo mo boy na yebi pourquoi n'expliquer makoko mais je suis pas obligé d'expliquer tout le monde OK pour mutu toza na mutu na ye ozomona okokoza na likamo bo e blessé le bon lobate mais ana mutu no mo beta kati ata o flasher nyo sauter mais ata extrait akoki na extrait wana so za mayele pe ko peso pe moi suite mo boy ata moi complément mo boy donc pour dire que
na vie eloko liboso tokanga matoi bafinga baloba bakende bazonga aussi longtemps moto olesa moto après avoir kofinga moto olesa moto te on s'en fout donc babali na nzambe façon kimi j'en ai ras de bol j'en ai ras de bol on comprend donc on s'en fout en fait what est important sala yo zala yo Cynthia ngapena zala ngabar ça c'est tout otongi ba barrière et to couler béton c'est tout on n'est pas des amis quoi on n'est pas des amis wesh hein? Est-ce qu'on est des amis? La amitié comment elo mo boya keba ngano banga Barça dans la limite Barça banga Capache banga Dieu mystique banga Lalu dans la limite pour na nini kando lobi wana oya pembeni muninga sopelio mikumba lobi ngwana ka osimbela ngo micro est-ce que na nebo za la rapport bino bo vivre chaque jour bo za chaque jour na batebele amitié mususu etonga makala mususu na affection nebo mona na lelo chaque jour est-ce que lelo to oza vraiment na moi pire moko boye kaka wazala kawana na musupo na mamno bon en fait balobaka Cynthia Capache lilala moko et bebisa malala nyonso pola mais c'est pas dit que le roi malala nyonso pola et pola na volonté na bango ezaka po wana muta mabe pour dur tout le monde en a mabete bato ba comment ba confusion pour batamite mama bende ba komi trop au comprendre batamite mabe lelo comment Cynthia Capache au même copine mo boton de konayo na restaurant somele mo taba 20 €. Au comment le bana laissa kaye taba 20 € na fandi sakaye alala kana ndaku na biso pe to lalisa batu na bandaku na biso to laissa pe batu o sati ndeko na moko a sa propagande ke na laissa ka ndeko na taba 20 €. Et on sait pas mbuta lombi na château rouge to na gambela to wapi. Est-ce que on sentit ba basser ces esprits là? Parce que il faut ça très attention. Et le deux, il faut aussi une sagesse, une intelligence, un discernement. Nous avons la facilité à comprendre les moutons. Comme on dit moutons, la question qu'il y a eu. À genre déjà moutons, mitsa qui est ça bomanga. Si. Parce que moutons il y a koina et a déjà haine. Haine est contre poison. Haine. À koko boire que le malade n'a pas haine. À koko ko salo ma ben n'a pas haine. Donc muto à la question que dans linga côté considérer muto na te ça bomanga batundanga donc muto na ko calculer été vraiment mais c'est pas tout le monde tu dois pas na master muso se sentir que non il y a bombara ah vrai yé ko leka pour si c'est non biso na vie au kufa na makambo na motema te obeta kufa ka motema na ko basela na livre na comme na Hitler muto kufa na motema ya yesili mais biso le roi toi batu na ça stress au kobete la Cynthia na ça stress au kobete la pe mutu boye pour nini ozwa ka solution mais to yeba ko na obeta liso nini na maso so obeta la Cynthia tella buena bo mais ko beta la Cynthia pe bakati noté ils ont dit que ne peut vivre bo que ne cop no mo que ne ba sokola yo par exemple obeta li mutu no bo sambo na YouTube. Bon, la chose est que quelque part. Et il faut différencier secret c'est tout. Vraiment. Barcelone, parce qu'il y a aussi des secrets intimes. En tout cas, on a le roi Hitler. On a une bombe à ma case. Merci pour Oleki à la Capache Télévision. Et ça, il bien à la question fondée. Disparition parce que à bunga ki mo mukena circulation ya fait rigola artiste na biso et ça que on nini moi histoire on a nete moni azoni parce que a préparé un moment merci pour na fan na ye oko lobanini pour na yango était yo nini moi histoire ka ya mukia faire wana kozanga e pendant un mois ndeza ki dem suma famille batbalo babo malgré tout ça exercice mais étape on a ka oya leki en tant que humain. Bon, ça fait très mal parce que les fans bandé ko ba musicien banani ko yeba na batio mutu o azana motema ya malamu faut appeler motema oyoka mawa Ferré aza Ferré Gola aza misambo kanabiso basali trop un grand chanteur kozanga pendant un mois eza msusu fight pour na ba fight na ye pour na biso pe bande connaître famille en fait si
parce que na un mois même soit ninga zo contrat mon bolinge fongolele moi j'ai aninga zo maramo parce qu'un musicien mais un mois na azalaki renfermé na prison en tout cas nga kuto bakanga ke na posta ke na page nanga OK oui na posta ke oh ani azaba misa bande ona ba fali cousin nanga faire nani moi maman leki moi maman mari tala na ebisao baba ndeko nanga zo ba onyoso to ba artiste to se soutenir nga fallait ko se loko no se les challenges nanko parce que a une musique c'est pas si to na boya faire que ton bakangi a le loko bieto aussi beti maboko to bakangi to kimawa ton abimi to beti maboko gloire à Dieu à continuer carrière nae vraiment c'est ça to linga bango parce que la biso musique qui toko ce que to ina bango pourquoi c'est ça ce qu'on dit faire na prison na CP la intérêt na prison yani non à père des enfants il faut être libre à s'occuper na foyer nae musique nae ba musicien nae et boire à ça les kawa en tout cas gloire à Dieu de batiki papa Hervé somme on est en train de moko nae banzemba faire été akoyo interpréter maman na kabe motemeli matola paolo nzamba barsa na yeso na yo manzemba fait na kangi misu somo kina balela papa on na ça acoustique na décembre fait on et ça bien loba kina ngana zela ya cause intime to kate miso pardon je de charme merci Barça to comme na suka ba cette ça la banani ba on peut ba ya côté théâtre est-ce que vous recruter to bon en fait to poser moi était si je peux il faut qu'on l'école au bateau ça t'a mon nini tu bien pour recruter hein quand le bateau qui va recruter comme par mon état là c'est ya la cha micro ya la cha micro peut ça programme mouvement pour para la loi ça la programme ne aye moko c'est j'ai micro donc groupe Voile formidable qui est bien non c'est pela ko jour sous soyo zo biso pe na rep non ya et ça bien oyo zo biso pe na rep en tout cas et ça bien au moins na pe bana OK est-ce que le formidable fonctionnement dans les années c'est présenté non on s'est présenté secrétaire général il y a groupe cinématographique le formidable il y a maman nommé Barcelone donc Moussa les autres qui kitoko par rapport à moi au ndenge to bande musana ndenge to komi na temps oyo évolution pena donc on va noter évolution bana pena bazo ya kaka et formation ça qui to kona moko coach la Lou Maleba yende mtazo coacher bana donc formation bana bazo Maleba en tout cas zo former bana kitoko juste programme il y a répétition na biso to aller chaque lundi de 9h à 15h to sur Banda Chibango. Référence les alliés shop il y a Orange donc ce combien déjà tout droit 8 décembre on a bar Gino les leaders OK bonjour Gino les leaders tu répètes à Licolo OK répète à Licolo donc recrutement ils continuer parce que moi le colo programme les belé bazo benga donc partout même dans ba poto et moi on a ba poto zo tinda bana bango na ba Brésil na Paris na Londres pardon États-Unis bazo tinda bande ba nani sœur nanga mimi checker va 1000 check oui bah voyager déjà ceux qui ne kitoko moko voyager qui moko azali donc il faut ceux qui indépendant oui dans la biso sœur na biso d'être mimi checker va 1000 check atinde na bana ya famille donc c'est bon je t'aime donc recrutement continuer numéro pour na kozwa directement CG et ça plus 243 89 52 710 29 plus 243 52 71 029 on reçoit CG moko reçoit on a botongisa ngai te na ba page numéro yango yo et pesa donc voilà merci on peut se bambo tete bon tete oh kapashula te merci vraiment merci maman moteur malamu bazouaki maman c'est kapash donc on a le mois débat na pesi ba salutation na ngai mingi na Benimouk donc maman na Alma à partir à Paris on a bena motema vie chocho bazalaki et na bosanité Perside mère doublée maman na Jidena Aiden baza ba jimo belge OK et donc Jidena Aiden et na bosanité maman Kati il donc il a patronne ya poulet chaud restaurant poulet chaud quelque part restaurant poulet chaut quelque part donc si ma Aldar OK maman Kati Aldar wana donc en tout cas référence présidentielle numéro 2 l'appel numéro 7
kuna ba karaoké pe sala ma chaque dimanche samedi donc ma boke zali tabe zali ngulu nyonso ça kuna en tout cas maman Kati Ilo na bosani susute bienvenue Ndombe. Voilà la lezo souffler ba tout ka mwana za la l'aise. En tout cas ba motebele mon boss R Champions League. Champions League donc hier bagisi les papa ba mapango donc papa ba mapango notre boss papa na biso motema malamu bongo charmant chibundulu mutu kolé zoya charmant omoni en tout cas oyo raté ko ni pa raté donc nazo zela champagne mienga na ba Paris bien sûr batu na ngako ko mabatu na bango merci aussi na maman Nomi Barcelone au lelo azo canaliser les biso à travers naïe donc à travers naïe le ba vie chocho tout ça moi bat na ba poto donc maman merci beaucoup derrière maman merci beaucoup c'est ça reconnaissant pour émission Rozo zala reconnaissant que beaucoup fato yate sauter bébé pour belé to sauter ebe oye belé bébé ngana ebiso ngana ba tu ata cotisation na chat yo ko belé ba ku fela ngana makono sauter ba ma belé qui je te jure yo nzinzo ku fakili ouais ko merci par ça ba on se baladi yo et c'est ba on en tout cas merci beaucoup toi qui to sur le plateau discuter ngana ki makote lo ba bien ba tournage ngana koko ki monter parce que yo a fi mo parmi ba fi o intellectuel so ba bien sélectionner deux oza yo to luki to sali sélection moto moko ba ki samna nga YouTube oh je te jure la sepeli bébé Joe Joe Molex somo Fimo bazala émission finga raté jamais a chrétien raté a le belage ba te mata la maka o me fait to betele ma moi était deti mutabo benga na kimiteke na ndoki c'est ça ba pesenga kisi na voûter capable jusqu'à na komo kima na ndenga volonté c'est ça eh kapa chula yo te pardon yo te en tout cas merci beaucoup ouais na sepeli awa na kapa chula tozala à l'aise makasi très à l'aise malgré que rezete kuna bureau na biso waouh plateau kitoko mais to sepeli to arabe bas moko ta donc merci kanene fsel no ba s'abonner wapi Naomi Barcelone TV et Barcelone Star TV bientôt au démarrant. Mi balé. OK. Donc vous s'abonner à Naomi Barcelone TV et Barcelone Star TV. OK. Nancy lisanga mama liste motema pagi beyo ko mama na faveur ba gros bisous. Nathalie Babe na yebi ke tokuta na poulet chaud tokuta na happy. Donc Taylor la méture la maître Blaise quoi, Zola de la cause réelle. Tantine Esther Lebeka yoko abimi kolo ngana zara classé. C'est kitoko makasi. Merci hein. Merci vraiment. Grâce Lombe et Get Kayoka. Ba gros bisous à vous. Na linga bien latina. Vraiment. Merci en tout cas la baronne Swalandi biso to bino mingi baronne. Na bonne sanité Charlie Mito étage à Souka. Charlie Mito étage à Souka. Charlie Mito étage ya Souka na kati ya Paris. Fimo ba bien Cynthia. Na auto tensionné ya sur la kitoko na Charlie Mito étage ya Souka. Ya pembe makasi no yebiso fimo ba oh. Ah sur la bien. Zela katanga yo ka libango na ye. Alors ba tepe sanga Cynthia OCP là. Et to zanga carburant et pas fio na zanga carburant. Charlie Mito étage ya Souka na zanga carburant yo po zanga carburant. C'est qu'il y a un tam-tam voyage. Bébé, nous avons un Barça. On a carburant. T'es mère. Les cas qu'on a joué à 150, c'est carburant une semaine. C'est que moutou. Charlie Mito. Étage à Souka. Étage à Souka. Ce que tu as l'année, il va filmer. Donc, il va filmer et les cas chaque jour. Oui, les cas, ils ont des femmes insensées. Il y a des sur le marché. Donc, bon, consommant bientôt, il y a la loupe et les autres. Tonton la loupe. Il va falloir flasher moi qui était. Filme les autres côtés. Tonda kaka mère, il y a rotonda. Il y a rotonda kaka souci des oya. En tout cas, Zamba pavement. Pavement toujours pavement et des alarades. Ben bientôt ma non la côte. Non la côte brigo vous garantie. Brick venait côté qui n'a pas blé. Ah bon nous on regarde pour ça là. Jamais. Donc voilà pour comprendre ils n'ont pas capacité de la rendre boyer et bientôt ma déçue la peau alors pour me dar quoi ngana na bomba quoi pour mais la peine partir ton on a déjà maïlé kata quoi ngalia
Voilà, merci beaucoup na maman formidable. L'opportunité toujours de sa biso de travailler. Mais là, on a respect belé. Toye. Indiqué à donc voilà, le dossier est dans la ville. Et puis mère bien habillée. Maman ça les kayo kana bana kolemba te mutatinga 12 festival Adam musique. 12. Adam musique. Kapasi bota kanelo ata 4. Ah, puis la musique. Et pas de tirgi va benginga va te gasouté. Va te garder une absence de Barça donc faut le gobeter non zonga tirgi bo. Te na zonga na sisa mesure bon. Ba lorette bumbu ba ole la mabe. Maman nzambe na lo. Quelle humiliation. Au peuple en ndenge. Quelle humiliation. Laurette Iboum, ma copine, I'm very sorry. Ah, ma copine à moi, I'm very sorry. Je t'aime, bébé. Na bonne sanité, Laurette Iboum. Moi, ça pembe, na deji wanga, Chancel Makaya, Anderson Bik, na kata Istanbul, Yahweh, ma bande, elamba, elamba. Landry Cargo, balobi base. Voilà, et pour notre programme déjà, il y a chaîne. Et film Maison Les Kawana, ma femme est censée. Merci Nebo Yambiango. On est à chaîne Nabino, jamais te décevoir Bino. Bon, nous sommes toujours Kababilo Ragitoko. Et déjà, le lobby, déjà, est très au quota. Il y a film Nabino, Ami Ennemi. Oh, merde, baptisé titre. C'est écrit par Naï, mais Bisosko, il y a une idée. Faut non pas mère à l'andé, non, ça la besoin de ça bouille. Pour amayer les Ningizalaka. Donc, Ami Ennemi, déjà, le lobby, vous êtes très nango. En tout cas, vous continuez toujours au Yambango et ça là vraiment bien pour te déjà enchaîner. Tant que la soie zaté. Ne te démarrer et bientôt après vous avez déjà filmé un groupe national formidable pour mon numéro après si chance na ba na ba bi mabaye bana. En tout cas, bana nion sur les formidables vous avez déjà prêt. Chaque mardi na Bisso TV na 20h et puis vendredi comme rediffusion na 10h la TNT. En tout cas, on va faire un abisso bozo benga de partout, on continue toujours comme ça confiance pour y avoir un ndem makam. Bana les formidables to linga abino trop, to dans le lobby na répétition déjà lundi pour na bida Joe Messi et Misso et dans 0R. Et kota na déjà. Opérationnel. Donc ils ont kota déjà donc ba kapachou la nions tout, ba les formidables nions to pesi bino ba mbote, to linga abino mingi. Voilà et na corps na yo. Napesi Paul Mwamba papa social bambote yangwana Paul Mwamba bébé Chico Maneka Château Rouge bébé Chico Maneka Château Rouge mon numéro et c'est ngara na ya bo mera zonga donc napesi mbote na papa Albert na kati ya comptoir mabe na papa Albert babi yayo yangwana et bientôt tous anu dana bandinga ba ki 500 bambote tu na bana nchili tu do lingara bino yayo pe kapashula PDG et Mamila Palace. PDG et Mamila Palace, Babi, Janimila Tozawana, PDG et Mamila. Et puis Chief Makia des multimillionnaires Njilo, Abios il a madé ce la peau, après sa contribution à elle. Donc on a peut-être c'est madé ce gars belli, tu as une contribution à Chief Makia des multimillionnaires Njilo. Yoyebi. Ok, merci beaucoup Naosin Tarapachi. Merci beaucoup Nabana les formidables. Merci beaucoup Nabaka Pachula. Et puis Moutmoua tout ningaï. Abi mais papa Samuel Zobota m'a dénégé. Ngabita Zaramo mbali ojo misili bumezobota tetisiko. Merci la bière en tout cas yokutumpaka. Yo quoi quand mon message est commis Barça et ça lui sont vraiment bien. Merci Barcelone. Ah merci Capachula. C'est ça bébé, le bébé va tournage. Mais la bosse santé bébé chez comme mannequin à Château Rouge. Yo zala yanga et mutatine la 14 servettes na mbamoko. Eh c'est que ça va. Non, il y a so kuna tona sali des heures le kabila mbana omone la bola tate. Oh bana retard oh ba réalité la coûter non nda coûter. Merci Barça, na CP de Makassi. Merci beaucoup. Biso ba s'abonner à la chaîne na yo, to vimbisa sous ba vidéo, to vimbisa pena ba film ça c'est vraiment bien. Merci ba on se balandi biso ba Kassi boutique, ba tam tam voyage, ba tunyo so ba lingara biso boze belé, ba papa Dior, ba ya aimer ponda mal, boze belé vraiment bolandi émission oyo. Beau partager, beau aimer, beau commenter, beau benga Barcelone, le numéro to la bino wana on y contact. Vous avez besoin de publicité, Barça. On est là. Merci, bye. À la prochaine. Au revoir. Bye. Capage TV. Capage TV.